To yebite si la se sacrifier qui en nini. To yebite si la sacrifier qui nini. To yebite niveau et comme si la bongo et loko ni nango comme pourquoi comme bongo ni na sala qui pour comme bongo. Bon kokana bango te. Yo kasi nganga pesa ka oyo oza déjà nango. So ce qu'on a famille na bino boana makila ba chance te. Boa ba na makila ba chansard te. Ozwa ta to ke panganga. Si la lelo azando kaza mutakisi aozwa po amute étoile parce que moi je trouve mal net mambo ya sila etali xil la ni to mambo xil etali sila na ni pour makambo maman prophétesse à lobby to makambo ezo le kala monde théâtre je ne pense pas que tant sou bo mona ici la zo ba place mo bo mona sila e mo bo mona xil te donc ba pese interdiction totale aya ka sula mboka te parce que omoni eza ba blo mususu e bandi lelo na sila lobby comme na ba konza mboka Lobi on a touché peu ma personnalité oh ya mboka na biso et c'est dangereux parce que moi je trouve mal comment une prophétesse oh aza vraiment digne de ce nom là oh pena bengami mo sali na nzambe azara pona okabolate. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre émission qui est présentée par le vôtre Roméo Matadi Tonton Bombo, autrement appelé le bulldozer de la presse. Aujourd'hui je suis avec ma concert Tobetara Masoro sur l'actualité où les canaux YouTube ma prophétesse Salaki maman les gars ça a été témoignage je vais dire to panzantege a ngana concert nangai vous la connaissez très bien, elle parle bien à ça la analyse Nekitoko. Mais avant toute chose, je dis un grand merci au Dieu Tout-Puissant de m'avoir accordé ce souffle de vie et puis à mon pasteur Joël Makoba, mon chéri Banza de Milsissi, Patrick Kalafay depuis les États-Unis, mon président John Gaspard Balobi Eglewan quoi, ange gardien, Talarayo Balobi Raf Mbata Mbuta et puis Filamite Mbata. Tanya Matadi na lela bino ya fort. Directement je vais derrière la caméra à Rabi Matondo à Fongola Biso photo sur l'invité. Bonjour ma conseillère. Bonjour Rodrigue Matadi, bonjour à tous les abonnés des Beaux-Arts Télévision et pourquoi pas à mes fans. Bonjour et bonsoir à vous tous. Bonne santé. Oui, santé normale dans le calme, kando monite. Ouais, pour toi qui est dans le sujet on traite le zolo, j'espère que vous avez YouTube, vous avez l'actualité, nous sommes sur le canal YouTube. Balobi kuna ezo matezo kitabi maman prophétesse oyo abimi wana pour ya koloba makampo na ba mission na biso ya mboka et puis na comédienne na biso Sila Bisalo ba propos ya tenaki pour la comédienne Sila Bisalo que c'est une sirène aza mutumo azandoki biloko nyonso yo vumatango yo yokakango esalaki okoma mpe ozwaki yango ndeni so okolobokolo baniki. Pour commencer, je salue mon pasteur, le vrai homme de Dieu, Joël Makoba Kinwani. En tout cas, bonsoir à toi papa. Au moins tout le roi sert prophétesse wana baza batumo ofo bacha en fait ba bannir bango or ya mboka ba bannir bon monde na calendrier ezaki ba bwakela ba pesa bango ta ba mauvais sort. Donc ba pesa interdiction totale aya kasuna mboka te parce que omoni eza ba blo mususu e bandi lelo na sila lobi comme na ba konza mboka. Lobi omona a touché peu ma personnalité oh ya mboka na biso et c'est dangereux parce que moi je trouve mal comment une prophétesse oh aza vraiment digne de ce nom là oh pena bengami mo sali na nzambe azara pona okabolate. Pourquoi je dis pona okabolate tant yo opesi prophétie wana pona sila obi combien d'entourage à sila ba mo banga sila. Il y a des personnes sensibles au plus monde qui était à sumuta ko approcher té ba koko banda okima sila ozo séparer na batu famille na ye ba kozwali kamwana ndeni. Il y a des gens qui vont croire à ça, il y a des gens qui ne vont pas croire, mais est-ce que bato ba ko croire nango solution aux anines ba s'éloigner na ye. Est-ce que homme de Dieu azara pona okabola to homme de Dieu azara pona osangisa. Surtout que bah internautes bah ziongo et comique et belvé derrière tout ça bah ici péché on va bien bazo finga ma pour la dossier voilà surtout comme on a son déco na biso a jouer pas belvé kandi à l'écart qui émission bah tournier bonisi la loba tourner mama c'est la déco c'est la foot a été et puis à lobika ka yesi la ngoba c'est la ba José Poya zanan allez bah pour moi le baké ça bah 12 na ba théâtre bata théâtre ba sima makambo wana nde bango nde ba futaki ma prophétesse sur la pour na au fin na télévision. Mais en tout cas complot wana mais complot wana carrément ba échoué parce que ils a tellement terre à terre, ça n'a même pas de sens. Et donc carrément ba échoué, moi je peux dire.
carrément bah je dois confirmer que ça va peut-être dans ce rambo. Est-ce que vie bon OK toké na osko na tendance mo boye pour na faire comprendre bateau tant so comprendre ngate na contexte na olingana ki na à quoi ça nous concerne la vie privée de Sila. Exemple ngana otala aussi la opesanga vie privée netalingata kindoki wana o ye mama prophétesse ana zoloba. Tout le monde a un théâtre, biso to tala parce que na théâtre a édika masse. Biso to se contacter kana o alaxa biso. Face ne mususu etali bisoté. Bien sûr que oui na ba théâtre si la paix sa biso éducation. Atali sarabiso nzela ni faut ko landa malamu eza mabe eza wapi. Et puis na nzela na mokili nde tozalaka to tambola toujours na mabe na malamu. C'est à toi de voir olanda mabe to malamu. Si la yaka l'acception ma bien na TVD, si la yaka l'acception malamu. Ye mama prophétesse wana azoya ko loba mamba si la soi-disant a compléter na bata théâtre. Mais ils ont un complexe d'infériorité. C'est ça. Moninga na bino moi si boko mo compléter ti na niveau na po bo nuire ye. Monte ke ya ba bassesse. Carrément do yango mona ka yango na loba e mo ba réflexion ba tumso ekatsa ba balati. Ils ont vraiment limité. Donc, ça tient tout le monde, ils ont vraiment limité. Ils ont bassesse, ils ont bouzo, donc, pour vie, pour gagner vie, il faut qu'on comploter, qu'on nuire tout. Donc, toi, tu ne peux pas faire quelque chose pour que vie n'aille au pèse en opposition, et puis en plaire. Donc, tu as autant pour la son bit. Donc, tu as ngulu kienzi. Pourquoi? Parce que comme tu as la mingi kisi, qui se simba à peine n'importe qui, je vous signale. Moussala d'abord. Moussala d'abord. So la kilo ma bien la famille, mais to ko simba kisi ndeni simba te banganga ba omona ka échec. Ba kokana bangote. Yo kasi nganga pesa ka oyo oza déjà na ngoto. So ce qu'on a famille na bino boana makila ba chance te. Boa ba na makila ba chansard te. Ozwata to ke panganga. Si la lelo azando kaza mutakisi aozwa po amuta étoile nana ngo yebite ke si la na étoile nango yebite ke si la a fi chanceuse nango yebi yango te yo kasi ebela ba fi ba koko sala peut-être lokwa sila na baza pe beleti ba me ba koko koma lokwa sila tendeni po mona ke mutu bokoko bundisa endeni bo longe ka te so aza nzambe via sila kindoki na kisi na ezo dépendre na yemoko mutayebi kati na ye. Peut-être un vrai homme de Dieu. Il y a ma prophétesse, on a sur la qui n'a chassé n'a pumbu, ça va perrique, ça va mèche, n'a check ça va perrique, n'a ceux qui tambala n'a check on a ça qui n'est le monde qui tambala n'a des vimba qui ceux qui perrique, ceux qui plantent, ceux qui mèche, quand on a picolango pour passer l'ensemble, comme qu'on endure ma famille, belle la barrière Rodrigue Matadi. Comme on ko séparer ba famille à Batu, ba prophétesse, comme on séparer Batu na ba communauté. Au moins Batu bazaki na bango réuni. O bois ka bombe moko boya ya tikeli bino bombe moko allez bo panzani. Ya zo simbinzela kei. Soko lingi po yo hotel c'est tom subo memele mutu mo maladi to liboma mo biksa. Wana comme incapable. Mais ma casse na prophétie. Ba ko diviser bazaba élément diable na mukola suka to mona ba ya na ba forme belé il y aura des prophétesses et des prophètes ba ko tato la pe ko pesa ba message na kombo nzambe mais ils ne seront pas le bon ba ko sala ba ya malamu te yango makamtozo mona yango makamtozo mona ba théâtre bo se battre bino pe bo sala kombo bo zo pe makambo lo ko sila ndenga salaki sila babi pour arriver à un certain niveau il faut toujours se sacrifier en quelque chose. To yebite si la se sacrifier qui en nini to yebite si la sacrifier qui nini to yebite niveau comme si la bongo et loko ni nango comme pourquoi comme bongo ni na salaki pour comme bongo déjà pour citer un to yebite si la za na talent. Déjà talent est capable de même mutu n'importe où. Tu as vu que si la aka chanceuse, adana bato a chansarde, adana bato o baza que non, ba ko peut pousser pe musala na liboso. C'est ça, Azadja Makila ba championne. Donc déjà oh nous ce ko réunir mutu lobia comme mutu akene musika si la zanango. Siko bangonde bazanango te yango esa bango pasi. Pourquoi? Parce que ba ya théâtre prostitution, ba ya théâtre via ba kisi, ba ya théâtre ba mouri ki moko batondi na théâtre ba na vision mukuse. Donc veut dire ba yemi lobi na bango ndenge ezati donc ba okeka bon taba bon ngulu yango bon ba séparer élévation silate. Mais boko doka. Ouais, Bogodoka, Joël Kanikani, veut dire que vous la patente, et puis, comme on a à chaque fois, les Kambasi, les Bimara, ils péchent à fin à trop.
surtout ba fan okomona exception ata loba kité ata tcheki linzaka te ko finga ma yo ko loba nini po ani kamwana et pas ba fan. C'est tout à fait normal. Adversaire, il y a si les aka, il y a si les aka xil. Concurrente nae les aka xil. Concurrente n'est pas rapport parce que bazan un style de jeu moroté. Bazan style de jeu moroté, babima à peu près nzela moko. À part ça, bazaka bazan la tactique moko ya jeter mais na moi ba vision moko na ba idéologie moko. C'est tout à fait normal. Et puis il fut des amis, des meilleurs amis oh ba marka pena n'époque à théâtre, pe ba marka pena biso sentir eza ba amitié belé comme le quoi yo si là nga xil. Si na ba tomo na ba quartier na ba avenue to na ba na Kinshasa tomo si la mo bo xil mo bo bakangana na bango. Donc baza ba exemplaire. Yango mona peut-être ba tchaka bango et puis lelo ba baza qui tellement meilleur que vu que ba kasu bongo te séparation na bango za qui remarquable. Yango moni ba tchaka bango ba koké et puis na réalité baza ba femme influenceuse. Non seulement ma femme influenceuse, baza la seule batu na théâtre oyo, ba yepe ko la ba ko pesa ba jeune fille pour ça théâtre, ba ko la musa ba jeune fille, ba ko la ba jeune fille moi na théâtre wana. Oroza no pe na tala mais sans ça on a lata. Développer ko yeba na yo. Bah yaka na mo ba style là, bah na mo ba nouveauté, ce qui est vrai. Bah na nouveauté mo na théâtre. Donc du coup yango ba koma ko sala bango ba koma lokwa ba concurrente, yango mo ba koma plus ko comparer bango mi balé. Mais si là na makambo ici na makambo si là osani. Yango na biso to zongi ka na makambo nyonso wana ce sont juste des complexés, nde balinga kaka pona ko créer polémique na ba théâtre lokwa ba comme pe ba youtubeuse, ba comme lukaka ba créer ka ba polémique kaka pona ba pesa ka li solo elengi. Bon pesa elengi quoi. Parce que moi je trouve mal net ma envoyé ici là et tali xil la ni to ma envoyé ici le tali ici la nani pour makambo maman prophétesse sa lobby to makambo zo le monde de théâtre je ne pense pas que tant sou bo mona ici la zo ba place mo bo mona ici la mo bo mona xil te tant sou xil za pa bango mais mona tant ba okanga ici la yibi place mo xil pe kuta zaka mutaki mai liboso mais tant sou xil za qui n'est pas bango pourquoi il faut qu'attendre bo tanga komba si la bo tanga xil za complexe pour ba que les deux têtes na monde de théâtre bango wana balinga ba ko isabango les détestent dans le monde de théâtre bango wana babi Sam mon ami Sam et puis Elvis Kabongo bambo te de pas Afrique c'est pas ça et Frazi Minuku oui la batante moni maman ya Karine Mokondi aleki na télévision pour na sala témoignage et pas concerne biso bibi kapilo na témoignage na wana alobi alongola 17 vemi. Et puis, Yvette Kalomo, avant l'envoûtement, où il a été janvier, il est écotipé Yvette Kalomo. Avant de commencer la réponse, Yvette a pensé qui yo au juge qui on a négligé. Quand on a témoignage en modèle Luana, maman est influenceuse, moi YouTube, où a fini à Maratro, où a Kenya la réputation, moi bien elle a dévoilé sous ma camboamine, bon pe à lobby, c'est elle qui est à la base du comportement de Karine ou à comment les loups. Donc, ils ont des des conséquences de la Karine. En tout cas, vraiment, Rodrigue, Ngalingaki, li solo, to betango, penana, toko, tango, la mozindo, po biso, sopé, to bimikolo, comme système à Bible, il y a versé. Il y a un verset biblique, au talisi, penama, commune des alara. Mais malheureusement, total, la lumière, réseau, qui est dans plus, air église, taranga, la linga, raté, praité. Mais sinon, ton rêve, matoya, nango, vraiment, bibliquement. Mais en passant, nazo se rendre compte au moins émission to sala non on a dirait ngano ka batozaka et puis nazo se rendre compte na bat otala on te dans ce ba chinois ba ozoli ba ko otala émission oh peu importe réaction na bango en tout cas ba sou babalala pona nga eza nini eza bondi ya escroc. Donc une maman bien préparée qui joue le jeu de sa fille. Qui entre dans le jeu de sa fille. Ah bon? Pourquoi? Yaya, ça fait très mal Rodrigue Matadi. Biso toza ba orpheline, to bi passer aux ala orpheline ndenge zalaka. Oyebi ata na nzela bana mibale so ba obunda. Ba camarades, ba obunda, mama moko aye. Ata ba beti mwana na ye. Ayo obeta mwana so ya muninga na te wa beti mwana ke yo. Obeti mwana po nini abeta mwana na te mama wala mosani abenda akobenga mwana abeti mwana na ye abengi mwana na ye atelemisi bango moni bilombale boza bandeko bo bundaka lisute so bo bundi bo sabi so ba mama pasi
aopesa conseil. Mais ce qui maman aya moni ba beti mwana e pa ya beti mwana muninga. Aza maman to aza kombo nende mama. Pour il y a des mamans oh, bah, naturellement bengami maman parce que sa maman elle a donné naissance aux enfants, elle a donné la vie à sa maman. Mais il y a des mamans et ça peut être maman. Ba maman oh comment on a maman. Comment on est maman? Asa maman te comment on est maman parce que moi je trouve tala donner la vie à quelqu'un. Ko bota. Tala mutunyo so bengami maman. Non, une maman, c'est qui une maman? Une maman rassemble. Une maman amène la paix. Une maman amène... Elle s'appelle d'abord la douceur. C'est ça la maman. Une maman doit être douce. Une maman doit savoir réunir. Une maman doit savoir rassembler. Mais comment maman yo robanini ou envoutime yo envoutime la ta ka bana baninga o envoutime ka e bakata ya envoutemo la la nango la mukana ngo ya mwana na yo o ezake ba esprit musuku to kombo nango ata ye moko lisi faire aroba o distribuer ba kombo ba esprit wana te aroba ko pesa te esprit na kombo nango o lala kanango donc yo ya mwana no esprit te bana baninga de esprit. Yango eveta ba iso maman nga zaina bomo etant musu bonga boswana na ba verset biblique mais nga na yo l'action que je suis bien éduquée. Cette fille là elle est très bien éduquée hein? Elle est très bien éduquée. On sentir que passe na mutema mais comme elle était devant la caméra elle a relaté. Elle avait beaucoup de retenue. Elle avait beaucoup de retenue en fait. Ponga netinga boina kana pe na respect ba maman batu. Mais na ko na démarrer na ngandam ndesinde na ça déjà boye pon to ko kotela likambo na mozindo to ele kabongo te ba jeni bamba ba sesa ba YouTube wana ba jeni bamba ba sesa bato on faut sa chaîne YouTube na koteka et témoignage est-ce que témoignage no yo sala ngo o sala témoignage no but no ezakini bitna ezakini fortifier bana nzambe yaya kana moma o et puis landa question ba tunie na journaliste na so monika journaliste moi ça tout rectangle boy azamu tout ki kalungu donc na bate mu tout donc ezo etumbeli donc ba finga raté Rodrigue na koloba ndenge mutu azana ofinga te azabongo. Pourquoi je dis ça? Yo oza chroniqueuse oza na parti pris chroniqueuse na parti pris tant yo zo poser la question quand na mozindo. Donc traumatisé pena maman na bête pena ba question attention comme ça comprendre que non émission ba yakango ka ngulu te faut à préparer même spirituellement. Est-ce que cette maman a été préparée spirituellement? Mais oui, avant que ça va verser biblique. Ah, tala, kopé sa verset biblique eza oyeba osambela te. Na bana obolo yango ah. Na obolo yango kopé sa verset biblique eza oyeba osambela te Rodrigue Maten eza koyeba osambela te. Eza na bandoke bele bakanga Bible banda na Genèse na Apocalypse. Ako tango ba verset no so kitoko po kamwe. Mais grand cha. Oh, qui te dit que koyeba verset ne salelande makambo ba komi la Bible. Respecter yango salelande ba komi o yo kangeli ba verset wana totala yo tondimo. Et pour preuve a salela ki ngote po ayaki ko leze mwana muninga. A salela ki ngote po bomba ki ba témoignage ndambo ayako lo bandambo poani. Ndambo olinga alo bango na chaîne YouTube na epo ko utalama. Kwa ni baja buzo babo. Andimai kalongwa 17e ezaka yango mama na elongo ndo mona ko Rodrigue Kitika elongo mama na ndo mona ko ezaka 17e tika boyko ay ko simplifier ma belle boti do avec le quoi na 21e ou 21 bana ou avec non yomo seki omoni ke yango omoni ba malédiction ezoko ela mwana azoba nini mwana donc yo zo permettre na mwana na o bakushaka na bango ye na ba mibali mais azwa ndezemité. Eh, éducation, il y a des nouvelles, toko yo kamakabla YouTube yo ozo mona na ozo permettre no que moi no là na hôtel to moi no la lisa mobile pendant une semaine ndako oyebi peke nini ko leka oyebi na makamba osala na bango mais obo inda zo zemi nzambete erni wana kalina eba nzambete siko kalina ebi nzambe et puis la chroniqueuse a tout bien albi est-ce qu'elle se repent a senga pardon abi oui a senga pardon na batunyo na télévision. C'est après qu'on s'est pardon ana. Ngulu kakati. Azu fiança au bala. Ngulu kakati. O sokoli, o zongi suna kata poto. Pour après qu'on s'est pardon ana. A sala ba clash. A finga. Pour aller qu'on finga maba event après avoir qu'on s'est pardon.
ayaki clashaki héritier watana après avoir kosenga pardon rodi tala pardon to biso to sambelaka ya solo to lengela ya na biso prière ko kipo mama na za épisode na ko vandele pe na ngane verset mama lokwa ni ba manquer respect ngana o manquer respect po na makaba na ba mama to respecter na ko manquer respect bibliquement o manquer respect bibliquement ndeni mama ka muto respect bibliquement yé moko tu vet kaloma yé ayana ba respect mais manquer respect yo bité Yvette Kalomba manquer maman na respect bibliquement ya ba leliso bonga so za maman na kokota na sambe tu na vandi na salengo ekuke na ngata na un mois na mona atelonga mututé po soni bayoki sur maman moi mukesa tangela ko makomi bongo likolo nango a corriger yo éducation ataza ka ndumba lo roi yo eza problème té mais à la question kaza vraiment moi na pasteur ayeba recadrer na souhait maman sala sambe te kuke na yo please. Ah bon? Bisous, bye. Alors, bisala zambe te kuke na boyo kavima la battante. Veut dire alors des missions, il faut te faire de langue bien, comprenez, RECO Musica. Et puis question nanga esu kezabo. Ce qui est quoi arriver un jour, Karine bayo kana na Yvette Kalombo ba fana maman na fani sabango yo conseil ni okope sabango. Maman na so za muto atala ke émission ya Yvette a vu déjà peu moi leçon. A vu déjà moi leçon. Bon. Ba vandisa bango na makasité. Volonté na bango etinda. Po ba leki ba kenda ko dela ya même Yvette akenda ko dela. Bango Yvette akenda ki odela mo zo reconnaître que Yvette akenda ko dela. Oui, Yvette akenda ko ya. Na ebi soko so ba tumboli yo obi kanda obi réplique ya kama bepo ani o raisonner ce qu'on finga mazoba pona mutu mo boye ba humilier pona mutu mo boye o tabe asala pa mabe mais pona ozaka na amour vrai ondima le lo relaxanet yende pomba ya réplique ya kama be makasi yanga kina ondaki yango mona kene na po wana pene za pena kona nazo silika sikoyo na la kiso nazo simba place swaka pona la kisoke na kana za ki zoba na oti na sanswana bana maloba Audrey Luzolo pona to leka to ko leka boite sa to beta bisolo ya actualité ya ndeko na biso neno ya kelokelo et la madinga comment na makambo na bango ndenge ke ipe place komi est-ce que yoko ikolo badi pona likambo wana otenga kuto muyibi wana za mambo wana pena mo muyibi escrondoki elo yamba balobaka omoni so moni ka mutaelongma makasi ko hésiter na watana do ndenge pe motema neza mabe donc omoni ko tundeza so ya so mo ka mutu mo mabe makasi aluka amitié donc fio chotanga na o soki o akimi wana ti o amuyibiti na nene soki nene ya kero melanga na chaîne na binoti na elenga Congo anga yati faka yati bonga boya ka mutukuna elenga Congo eza ngati za être simbelenga pour mon boss que j'ai sali en passant faka yanga ayemo anga zo chikota beauté anga kima ongo zo pela chikota beauté mutu abota na mibali bakenda sango azani siko azani omda zana zo souffrir azana wapi yaya vaut mieux vivre au vivre en pire comme la liberté au monde rozana o kimba moko zo souffrir ya o zo kimba tim to sa ba live azo yaya tika Romeo na ngai azo sa ne ka ba live wana po manka fe kasi ona se biso kasi manka fe po live wana ba o situer en place au sel ngote ba manka fe yango installer ba finga ki ata les censé azaka en contact na bato mais ba lobi mo na autant ran école na yona je ne pense pas yo mona ki filmé bon atape moi na zotanga kuna so mama si akimi bon mama place aza soki eyebani te mwana kota mwana mutayibaki mwana yibaite yango mwana na pe mwana mabe mwana na muke wana ye mtazo yibisa mama bango komona ya publier photo ya mwana nene acha croix ngakutwe makambo ya neola nyoso neola sa etali na ngati nyoso mukande yela ka mutu ekipaka tendenge ya koyela ndenga ekande ela yepazo linga se défoulé mbongo eze belé Rodrigue ya ngakuto ana zakata msuna kwesi constance na mo yebike na kwesi to msusu $10 mais na nyongaka pasi
ozo ba 10 dollars autant so na sombe la ngata sachet na nga suka luto bois dinzaza na nga miliki na tcha na ndako oyoki pe passe bongo 85 000 dollars mama kanda nende no so yela nga na za problème ya neola madinga te asilika asane so alingi nga italinga te na conseil opesa te ye moko ayebi le bien le mal aza dit am kola mo mkete neola mo mkete ay mamba osala ye moko ayebi te ke nga otcha krona na photo mwana batuke eza mabe mais ye munongo eza malamu alinga se défouler za kanda ne yeli bongo nga lokwa so na sina siki na lingana muta apekisanga te kanda na nde yela yango na salaka ya mpe mwana pekise za te et puis comme on ndeko na biso arrête kanjinga aye ko répondre azaka kaka rodi pardon ko des annoncer na ote aye ko répondre ndeko na biso noela madinga na émission ya Virginie ye pa lukane ka gaz na Virginie alobi lukane ka gaz ba mission mais pas plus de 3 azo lukane ka gaz olinga ka zonga ka na actualité so moni mukolo alingi mwa muke makamne ezaka na bareta bo René Makondela azaki bazai age moko mais René azo mukolo René mukola na ya olota. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux. Donc, ce monika mutu, aza mukolo lingi mwana muke, azo linga agine zonga sima. C'est que ba makanisi ne pezo zonga akasima. Makampo ndeza na zaiki mutu mobo ya kipe makambo ate Alexa. On sa kutu lokwa yo kite pour à respecter age nae. Mais ye alingi kaka aluke ka zonga sous na actualité. Abosa muzo ba internet. Mais na ba Virginie Manganga. Wala kutu mama musuye wana. Maman musuye wana basa kalinganga la ba mama wala balinga basala ba retarder ba makanisi na ba retali ba mais hier arrête ka jinga zu fiança sika kai ba ba aussi ça va tu poster internet na poster ba musala wa ki journaliste ba sisi ba na valeur nyoso na respect makamno Cécile comprenez lumière du jour vraiment toros bandela émission toros sango vraiment na kimia bien Ayel Mbali Kassa depuis le Canada mon vieux Ayel Mbali Kassa Mbali Kassa Popi Ayel Mbali Kassa sola kitoko muta sola dollar Bambo Tebele Ayel Mbali Kassa et bongo mon président Ange Gaspard John mon président respect Eglewan aïe mutu mo ocho boaka bona ebite pourquoi boakie Rifra la douce BM ma grande sœur chérie na 4 Afrique du Sud Hermine m'habite ma grande sœur de cœur bisous à toi Jocelyne vous étiez nombreux à nous suivre bye bye émission Esuki Awa continuez à vous abonner massivement chez Beaux-Arts Télévision. Bobo santé ko finira cloche à notification. À chaque fois émission de quota et comme la dans votre téléphone. Je vous aime beaucoup. Big salutation à mon boss Papi Kelly, Bénédicte Massissa, Priscille Matadi, Balobi, Iguet de Pangola. Bisous, ciao.